na Kinshasa botunanga nini espace Mai Ndombe bomoko baza kobengisa bakongole pe bakinwa nyonso en particulier oyo balingaka kolekisa bamoma na bango ya malamu pe na esika ya malamu espace ezaka kamoko espace Mai Ndombe bomoko olingi osala fête ya mariage anniversaire conférence réunion veillée mortuaire tope cérémonie ya ndenge na ndenge yaka awa nyonso eza kosalema avec un partenaire idéologie esuki wana te baza pe na boîte de nuit ya kitoko pona ba soirée de rêve na bino flat hotel ya VIP ba chambre na bambetu ya solo oyo elalisaka pongi ya babebe ndenge kaka boza komona na bilili terrasse ya solo mini supermarché ebongo yo mutolela kolata maison d'habillement pe ezali wifi climatisation mai pe courant impeccable. Vous avez un espace Mai Ndombe. Vous avez un service ebele, vous allez na flat hotel, vous allez na terrasse, vous allez na salle polyvalente, na kati nango pe vous allez na boîte oyo bat bakoko ya kolekisa moma na ba malamu, vous allez na ba nuitée, vous allez na passage, vous allez na ba séjour mutako joie et pourquoi pas repos. Voilà na bato nyonso bazana besoin de contacter biso, bakoko contacter biso na 081 44 18 992 préfixe pour la bataille banda plus 243 81 44 18 992. Bokotunanga soki bazwami wapi espace Mai Ndombe bomoko ezwami bongo na boulevard Lumumba quartier Kindobo na commune ya Ntsele référence à Renganda Yala eyokani boya ebele. République démocratique du Congo, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, bonne fête à indépendance, Naba Congolais tout en général et partout vos alliés, Naba diaspora, vos alakata Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie, pourquoi pas bande de Kolanga, vos alakata Afrique, partout beaucoup plus bande de Kolanga, vos alakata Afrique d'ici des Sika, puis en tout cas, Kanisia Mabé. La xénophobie de ça, mais pas de Kolanga, Dieu Kolanga, les étrangers africains, n'en Mabé. Donc, tout c'est vraiment dans l'état congolais, mais quand on a mis sur autre comment est-ce que la condition de congolais, c'est que vivre parce que tout ça, on à tout moment, la condition comme tout ça aussi, la fête de l'indépendance, c'est aussi profitable pour nous. Monda Ekolo a annoncé la autorité en Boka. Boza est belé, on a cinq congolais tout en général. Et si vous allez au total, la Monda Ekolo, on a au bolinga, on a tout. Soit télécommande, on a fait ça, on a libanda, ma papa. Ça va, on a libanda. Donc là, on TV, on va la série, on va le théâtre et autres parce que on a autre bête masolo et qu'on permettre de changer image. La ville province il y a qui ça eux ali capitale. Eux ali sika puis base à institution mboka na biso. Est-ce réellement tout ça la Kinshasa eux c'est réellement que Congolais assez peu lango Congolais à la fière. Il y a ko témoigner na ba paya qui no boya bon la Kinshasa. Avec quel environnement? Est-ce qu'on doit applaudir le chef de l'État à Pessima Kanisi pour que le service national contre tel environnement à Kinshasa? On doit applaudir ou pas? Est-ce qu'il y a encore quelques fondations, quelques ASBL qu'on dit réellement qui est accompagné vu la Kinshasa pour que l'assainissement et que vous avez un environnement comme propre à l'assainir? Vous allez parmi les questions auto-soignées au Yango, tu as mis bon fondation Manoa na Kifufu. Avec fondation Manoa na Kifufu, tu rebêtes à ma soto quand tu es bas. Pourquoi fondation Manoa na Kifufu? Vision di bazan au 4 ya fondation la bango. Et pourquoi on dit le haut aussi ma responsabilité il y a quoi accompagner ville à Kinshasa à rapport au Italie assainissement. Banan babata bisima la bango. Projet di bazan na yango. Vous allez parler des questions de la bandeko. Botsa télécommande c'est parce que mon école travaille ko beta mon et 4 ya bibale bisobe bazaba mboka pour que congolais ta souka.
azo information e bandeli mboka nim ezali kotambu sama. Merci à Wilfried Samba, merci à Rachidi Pangi, merci à Benjamin Kilunga et pourquoi pas na yemoko ingénieur écrit dans ma tête à ces plateaux. Je suis avec les 3 invités directement dans le compte à mon carte édition mokwale au titrage j'ai mon mboka écrit ma tête à pour que tu baba solide au soir le bongo le président fondation Manona Kifufu tout plateau mon mboka Manona Kifufu mbo à qui je dis directement bonjour et bienvenue dans cette belle grande émission par excellence Yambonda Ekolo. Bonjour papa. Bonne santé. Qui mieux allé? Vous êtes à l'aise dans le plateau Nabiso? Très à l'aise. Votre appréciation par rapport à plateau Nabiso? Non, c'est beau. Vraiment, na apprécié en ma case. Merci beaucoup, Wane Zali Bongo. Président Manuel Kifufumbo Azali, président de la fondation Manuel Kifufu. De l'autre côté, il y a mon Mboka, Henri Sonika, Kitoko Azali Bongo conseiller. On a le PCP, bonjour et bienvenue dans cette belle grande émission. Bonjour mon grand. Bonne santé. Bonne santé, ça va. Au début, vous avez responsabilité, vous avez conseillé la carte de la fondation. Oui. Va côté sérieux. Va côté sérieux, monsieur. Merci, là je vois encore Yann Nabila. Habitué. Yambonda Ekolo, mais il est aux âges de la casquette, c'est ce soir. Yannick Kaloso, secrétaire général de la fondation. Boni. Je suis Mboka Deo. Vous êtes calme, vous êtes timide, mais il est là. Ah, Palette. Qui m'a. Voilà. Et dans la gamme de Madame Lissola, que pense la fondation Manouana pour l'assainissement de Kinshasa? Assainissement dans la Foucault Orangeango. On va arranger ça bientôt là. Assainissement. Foucault Orangeango. Bientôt là. Alors directement, on entre dans la édition. Moi, Manouana Kifufumbo, président de la fondation. Le haut responsabilité. Au Mickey. Au côté de Masolo, assainissement, il y a ville province, il y a Kinshasa. Bon, on canne pour que beaucoup de l'idéologie de assainissement. Est-ce qu'ils allaient avoir des bases de la fondation ou bien ils ont des activités de la fondation ça là mais canne c'est que tout à côté assainissement. Merci. Na mutuna ya malamu vraiment na oyo tuningai base ya fondation ezali pona likanisme chouchouté. Vraiment base ya fondation ezali ki rapona assainissement ya ville à Kinshasa. Donc base ya fondation ezali ki pona assainissement ya ville à Kinshasa comme na le lenge ville na biso efandeli le lenge ezaleli kotala na komona ngoto baki te to kende musikate po to basé na kati ya assainissement ya ville à Kinshasa o fondation Manouana etsape loboko na kati ya assainissement. Ni dia ma bébé mo la ville à Kinshasa oyo bomoni comme défaut au bobi ke bilo corriger. Bon, défaut ezali ezake ville na biso ya Kinshasa eza vraiment nabosoto ya makasi. Bon, na yebite ba idée, na yebite ba décision o ba konzamboka ba zo rapport na ville ya Kinshasa, mais ba ko makate na ko kokisa penza o ezali makanisi na bango. Ville ya Kinshasa etondi biso na ba fulu ebele. Etondi biso na ba salité belé na nzela. Alors tozali ville oyo mokonza mboka ye afandi. Maintenant salité o efandi na kati ya ville ya Kinshasa vraiment koyeba te fulu par-ci par-là. Fulu na boulevard, fulu na nzela, fulu na liboso lopango. Ba makanisi nyonso o bango basalaka pona kosilisa salité na ville ya Kinshasa esimbaka te. Bobani depuis quand est-ce que oyo ko constater que ville ya Kinshasa ezali salité parce que bosoto oyo zebale de la chef de l'État a constaté à Loba après sa chance na service national pour le lobima ou bien bandaka depuis kala ko non Kinshasa. Chef de l'État a yo ko constater ngo na sima na biso parce que biso fondation to bande ja musala to banda musala to salaka. Maintenant chef de l'État tango ko constater ne eye lisusu ko lamusa ne makanisi na biso na o chef de l'État ko constater mais to banda déjà ko sala musala banda kala na kata ville ya Kinshasa. Donc ville ya Kinshasa za munene précisément to zana na changu et changu to zana na route mo kaliki mbanteki o to travaillaka to bozoka na ko élargir na ba commune to kana ko élargir na ba commune mususu pe na ba district mususu. Mais tant que vous avez en complicité ou bien en collaboration avec pour qu'ils réussissent dans l'opération. Non, tous en collaboration. Tous en bisomoko. Bisomoko. Ma fonds propre fondation. Ma fonds propre fondation.
auto ça ma œuvre wana vous avez un outillage qui permettre parce que faut assainissement ça va bien au combat tout ça mais évacuation et autres aussi endroit pour déposer le collège vous avez tout prévu pour que réciter ça la makabango oui bah disposition nyon surtout to meka ki déjà siko qualifier yango kwa to yeba soki to sali boye to ko sala ndenge ni po biloko ne longwa ba outillage to ko za nango po to ke to évacuer ba biloko wana na propre fond na biso ya fondation ndeto mekaki kocha première pierre na makambo na propre fond na biso moko pona ko luka ko yeba nini to ko évacuer makambo wana ba outillage to ko za na yango dans un premier temps poto sala makambo wana et simba biso. Voilà, mais quand tu as comme on a commis, tu penses qu'il y a des gens qui ont vu que les alliés jungle, les Zambate, les alliés villes dirigés aussi par un gouverneur. Et aussi, dans la Tchango, on a dit que il y a 5 communes à Tchango. Chaque commune est dirigée avec un dirigeant qui est le bourgmestre. Est-ce que vous ne travaillez pas avec, en collaboration avec ma commune pour que la commune aussi ait un système d'une manière autre pour que vous restiez parce que bilan vous s'est posé tout ça là c'est des séments. Mais vous croyez réellement que vous restez? Bon, fondation maintenant na kifufu elinga kina ko simba no ba dirigeante. Elinga kina bango moko ba kota na terrain. Parce que moi tant to koti na terrain mouvement bana kaka. Mokonzi wa za mokonzi ya kimbantseke akoluka yeba banani ba sala boyi. Akoluka mona biso. Lo to linga na to mona bango te mais biso to kota na musala. Ko kota so to kota na musala ndesh ko to joko évoluer. Bango nde ba ko yeba kelon banani o ba sala makambu oyo. Très bien. C'est ça. Voilà. Tobara likabota li propriété ça li ko dépendre na mutu moko ça li ko dépendre des affaires de tous donc il peut se que vous allez tomber à tout moment d'ailleurs ko biso mo ko bango chaque fois que boye ba ke tato le balikabota li propriété ba premier acteur ya propriété ça d'abord ba chef de rue ba chef de quartier na yo population zo landanga oyo besoin ko zo full ya le pas on a auto pour ko zo faux sceptique dans si vous voulez aller ko mettre ça ko bisali ba na ba ke vous allez premier acteur ya ko détruire environnement. Donc, on a dit aussi, premier acteur, il y a assainir l'environnement. Alors, comme on a aussi fondation qui foufou, fondation Manouana, va continuer le dossier, il faut dire au moins qu'on va accompagner pour qu'ils récitent. Et alors, on les bongo, analyse les présidents, il y a Manouana qui foufou, il y a président, il y a fondation, ils allaient comporter toujours comme on est directement. Je dois aller maintenant de l'autre côté pour qu'il y ait des plateaux au bas alba figurante. Donc, moi, directement, moi, Mboka Yannick Kaloso, secrétaire général Yannick Kaloso. Voilà, vous êtes secrétaire général, il y a fondation. Tant que la fondation Manouana au niveau de la secrétaire général, est-ce que vous avez croire dans l'action un peu qu'on sentit réellement que vous allez apporter vraiment un plus pour que l'assainissement qui ça beaucoup plus dans la chambre que vous allez à la hauteur de sa population. Donc dans le barak, excusez. Il y a tout ça la grippe et la autre voilà. Dans le barak, fondation Manouana est la fondation moyenne avant Moussou Asika. Être berero batu basala sala liboso. Surtout talaï ba fa yona yango to na fondation maintenant on a pris mais kempe ko corriger puis ko arranger ba mo bilé. Les kama ba fa yona que tout le monde a toujours raison là. Vous n'êtes pas les premiers on ba kama fa parce que monsieur Baya Kaya bandi atiki on ba bon un discours à malamu. Mais ni eux convaincre réellement que avec fondation Manouana ozo croire que la fondation Manouana ba na chango ba za discuter to ba dans tout particulièrement ba na chango c'est bandi ba action la bino. Non ba na chango ba pesa biso maboko. Vous en croire la fondation Manouana. Namoni par rapport à l'organisation, la fondation Manouana a début ba réunion, to rosal ba réunion stratégique, nane to komo ke na évolution ba action tout de bana rosala, tisi ko namoni vraiment ça va. Les accompter mutu mora eka boye président mbo qui fou fabibi ka la système ka ke yobika pour qui la ka ba bi mikolo ba chinois ba ela mikate ambasu mutu to ko mikate ambasu ba copter le bi mutu ke la cop na le ka ba bi ke le OK. Les commencent c'est le chef d'état tchamo mission il pas bien contre la cop ça copter qui cop na moi bi tika moké mais le ba kimi na ba kinwa ba tika bon félin ça copter et loko ezobo makine makasi Kinshasa na en particulier ils a surtout surtout ça les loko mo to envisager ga surtout trop cop yango ni bo makambo ebele tout le monde chef de l'état kalaté ko ganga wa tombo qui dans pleine population sili qui vraiment azaki mécontent par rapport à biloko pas tout le monde ba kinoko na bula cop yango wana makambo to basala ki simba gite yango siko biso touro yo toye to me kepe ko vent bien accompagné to tiende ko na biso pe Jean-Pierre Kabouik ouais service national to me kepe ko tia mo maboko parce que le babilo sabili sapimo ko biso ko la longité donc to tia mi sapi na biso nyo to luka moyeto so ko longi. Très bien. Voilà. Directement pas moi Mboka Henri Sonika qui te conseille conseiller la carte fondation Manouana qui fufumbo moi Mboka Henri Sonika je crois vous allez conseiller
lorsqu'on parle de bien conseiller, c'est souvent une personne au hasard la sagesse, aussi l'intelligence pour apporter bon, on est le bazar comme ça là. Apport on est vraiment beaucoup plus sur lequel ma conseil, ils allaient vraiment le temps monter la fondation, maintenant apport on a yo, la carte ils allaient au monique, au so salipé, bah exécuter un peu et apporter fruit. Bon, merci beaucoup à papa journaliste. La question là. Volume la zone de la volume, bah de quoi la question, la TV basée belé hein. Oui, ah monde colo, monde zo bêta. Bêta ben bonda. Donc bah nous surtout bata sima na biso na sima surtout on a mutute. Tu as mutute, tu as un président na biso azoki initiative pour ya osala eloko biso pe tu as na sima na moto sepela ki tout le monde qui a un peu déjà ils a idée moko bien des biso pe tu sais ni to approcher ki wana tu sais pe le boko tout le monde m'a un peu esa ni zoki malamu. Mais ma conseil ni oyo so pesi ya la kati o moliki et boti buma parce que comme ça tout sous conseil mais le sous président dans ma cop la zone on cop mais le pesi conseil mais on a avantage c'est pas mais conseil oyo so pesi réellement moliki oui conseil la pesa ki yango salami pe en tout cas félicitations to ke de liboso. Bon to ke déjà liboso par rapport ya musala ni réseau salama bien si ba balancer ba image bon mon ndi musala ni que ça me to pesa ke idée par rapport ya ya propriété ya ba veni peut-être ba veni ne ba chaka ba fulu na ba point ko ya ba veni le to sala pe na musala to kende to longoli ya moto na pesa ki pe président par rapport à moi idée par rapport à ndenge ba chaka ba poubelle na ba kati ya ba veni to sala système ya ba chasser très bien ya ba chasser na chasser na porte moko dans ndako museko za tamu 4 portes be 5 la parcelle pour ce que tu dis to tia na parcelle moko chasser moko les apena muke ko kate de toucher chaque ndaku chasser moko na chasser moko wana eza na mbongo mo ya muke eza 1500 francs ou eza que chaque semaine bana oleka au pesi 1500 na yo to zui fulu na chasser wana to kie na moto na chasser mususu ya sika to sani to pesi yo poto umu na bato ba fulu ba ko boka na balabala baboka na balabala mususu atingo na kwa ya lupango. Et ça peut bien être pour l'environnement, ça peut bien il y a des malades. Il est en train de penser que tout le monde peut que les autres volent qui toquent. Donc, l'idée, monsieur Rouya, tout peut voler. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Bon, moi, Henri, Sonika, qui est conseiller de la fondation. Maintenant, on a qui fout. Tu n'es pas présent, votre cinquième élément. Présent. Voilà. C'est déjà bon parce que les lobby qui est au côté de l'initiative, sachet et autres. Il y a engin aussi. Est-ce que ça peut dire engin, le tricycle, tout, pousse-pousse, il va permettre l'évacuation, il y a la salité, voilà. Chaque semaine. Bon, tout ça na projet wana ya ko luka ba engin pona yeko ko évacuer ba salité auto bando ko longola wana. Dans l'attendant quand même vous avez prévu ba moyen moko ya moyo ba permettre pour l'évacuation, vous avez déjà prévu ça? Oui, on a déjà prévu ça. Na ba propre fond car ya fondation. Oui. Donc to sale loko moko te que non ezela biso to kaboli chasser to tiki chasser pola. Voilà. C'est un problème aussi sérieux. Hein? Voilà. Voilà. Ville d'abord il y a beaucoup. Okay. Amanda la cérémonie ba sachet, tout le monde qui ba comme ba sachet mais comment le ko la ba tombeau la parcelle là-bas. Voilà. Rapporter sur salité ma casse. Voilà. Yo y est sur le comportement là tête. Non. Nalandi secrétaire nga lobby. Donc to yende poto corriger non makambo wana. Omoni eloko tindi soto sala pe to kota na makambo ngo da passe na mutema. Et dans la passe na mutema ya mboka na biso. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des Congolais. À chaque fois, tout le bagarre mboka na biso. Mais muto ko bongisa mboka na biso za mutaliban dati. Azara biso moko. Donc yo nangai. Conscience nga na jui, yo pozwa yango. Zolanda, tant nga na jui conscience. A to ko sala ndenge nini pona assainissement ya Kinshasa. Tato sala boy pona biloko to sala boy. Cela veut dire quoi? To trouver ba moyen ni ko sala de père que to réussir mission na biso. Très bien. To côté na monde ba chasser, to sombi ba chasser, to kaboeli batu. Chaque samedi, batu bazali o bakoya ko sani, bakoya ko joya yango. Yo jui 1500 seni au PC na porte à chaque porte. Donc on peut sachet pendant la semaine. Pendant la semaine. C'est parce que s'autonomie surtout. To boinde kaka. 1500 ezali kolongola na sachet na 4500. Na 4500. To boinde kaka o je la biso cantine moko botie liboso lopangu na yo. Ba fufu na ba nini na ba mai tout wana. Elo to boinde yangwana. Donc toza na posa quartier et comme propre, avenue et comme propre.
voilà pourquoi moi eloko moko soulever awa pona ko kino hotel na bakonza mboka te tolingaki to banda nanu sikoyo tozo bengisa pe to bengisa ba chef du quartier nyonso ya Kimbanzeki ba chef de ri nyonso faut to lobela bango tozala ensemble tozo pesa idée na biso bango bayoka yango mais ko t'appeler au population pe bien comment t'es-tu hein population comme mitu makasi oka yona nyom to bongisa mboka ngo yona nyom bongisa mboka ngo est-ce que vous avez une stratégie pour créer moi maloba mo pour permettre que population à côté vraiment na meilleur esprit la vision na bino parce que bango bien acteur ya ko détruire mais ça acteur aussi ko accompagner pour la réussite oui congolais za teti to yebi bien mais mouvement auto salon ya sensibilisation ezo la musana mutu nyonso voilà midi matin soir tozo belela donc mutu nyonso akomi éveillé le komi o na mutu mokala to boire boyete so ba yokanga parce que tozo belela mokonza lobi ngo le général Kasongo alo autsukolo bangwa o meli mai na yo o mijina yo luka place ko boka nini ko paliwana mais congolais akosala makambo na ndenge na ye sikoyo biso siko photo so ba mesure voilà parce que baba ndeko na biso to peut être voilà to reposer la teke na lokola bois ki bongo to ke to brutaliser te biso ko photo raté to sala nini de père que nanzela mulange mona na te très bien de père que nanzela chasser mona na te ba carnivore na biso tondara wana au moins na so mbule beti ba mai to bimatina ba ndako ba to kota parce que ba tondi donc toujours ko évacuer ba carnivore wana toujours ko évacuer te prototype ngo wana so mbule beti zo ngaso carnivore donc toujours trouver ba solution dès que toujours longola toujours ko évacuer mbala très bien oh mais là maman Mouké voilà j'ai apprécié quand même ma réaction à présent mon Luké en tout cas on va se mettre l'émission maintenant lui très bien fait que to continuer l'émission d'abord nous mon école tout ça va terrain oui c'est très bien avec présence il y a Wilfried Samba on était sur le terrain pour que tout Luka tout des artistes moi tu connais quand kuta bango ba un peu kututé on était des passants tout kuti bango là et on te dit que tu faut aller dans le plateau donc population plus da bango ba sangana ki bazo sa musala assainissement quelque part la kata ki cette autant en communauté mettre linga le bolanda ba réaction il y a population et on revient après c'est parti la régie. na sepeli pana limite mai za na ve na biso boye venez de la kitoko de la propre pour la biso mo de santé na biso tout tout ça été malaria wana il faut que ça se passe yango to zembo za place o za kitoko pour la sepeli na bande wose mbende ba sa musala o de la sepeli makasi merci maina na musala to boy malaria to boy typhoid to to bo musaveni mso ki mpese na uti moko biso ba mama ki mpese de telemi todo komba todo musaveni mso ki mpese na uti moko to boy malaria to boy bangungi to boy typhoid abo to telemi to sala musala balande exemple na biso to tiki koteka to tiki misala journal le telebeza salongo pona biso pe ba mama na ba papa to kotala musala bande ko mususu balande exemple na biso babo ya typhoid très bien Tanga boa mai na baba na ofunda ele bo chef de l'état bisi mbongo na ye asami ba pau asama biloko ebele poto bongisa kata quartier président mo ta ko ko sali kamo Félix Osala papa okende liboso bisanga okende liboso toza bezoka ke prince amokali mbule bandi bana classe batanga na ferbo nzela kolekeza te tozo kokwela kata baterrasse po nini bao bayiba ba prince batonga bandako na bango ndeko kuka e petro Congo wewe wasala sope uta bokali te kuba kwa kwa kimbuta kala prince kimbuta lobby le 30 jours azali koya kimbuta na sepela na museo sama na kosa kimbuta ukata kimbuta bokali eko bakalo kwa kimbuta
opesela biso baminga kuluna eleki makasi mwa nivo nini eza makasi soki éclairage ezali moye kuluna akota na kata quartier eza te omongisa soki apwesa mokali tokoma lokwa kimbuta baminda epela babayo nyonso eza na pwesa mokali elongwa tokoma lokwa na debande lokwa kimbuta président beaucoup de respect ça azosala mosala ezomona na miso ya bato tokendela yo tina lifopo pesi merci na fondation Manwana ndenge amobilize bajeune mpo basala salongo babongisa veni antuka eza bien nga na sepeli na biso bamama tosala mosala mpo environnement na biso ezala propre. En tout cas, la Fondation Manwana naza intéressé dans la Fondation Manwana en tant que conseiller. Et puis, naza félicité dans l'idée à chef de l'État. Na makanisi oyo ya pesi pour na biso pour ba congolais. Muta ko bongisa mboka ko uta libanda te. Ba ko bongisa mboka oyo da biso moko ba congolais. Entre temps na félicité général Kasongo. Na idée oyo ya pesi pour na orientation na biso pe banenge nini ya kobongisa ba veni na biso. Mais awa ne tozali awa ba voiture nyonso eza na ba balabala. Toza na droit ba souci à nyonso to pesi bango 48 heures faut balongola ba voiture na bango. Et puis yo maman papa mai na balabala bokwa kango lisusu te poubelle. Oni komona sous poubelle na balabala te. Nde tozo sala boye eza continuité mbala moko tozo démarrer. Muta otika la simaza te pona général Kasongo. Biso tozo ko appuyer mo continue biso ya hôtel de ville na ba idée nyonso ya Zuwana. Yango biso lelo to déjà to bandi ko démarrer biso. Osali la biso mosala boye. Biso moko nano bakolo bisika esengeli toza ba exemplaire. E motu mosusu kuna auta kuna aya ko corriger yo eza nango mabe. Et digo ba ke biso moko tozolinga salite. Ba yeba biso ke tozalaka salite. O mboka ezalaka boye te. Mboka échanger. Pona mitu makasi. Moto na moto alingi bongai. Soki olobi na ye bosala boye akolinga te abimi na ye kipomba. Kipomba ezobebisa mboka. Esengeli na biso ke tozala ba exemplaire na mboka na biso moko. Bamona pe bapaya pe bamona ba bazoya na kati ya mboka bamona ke mboka na biso eza kotambola malamu. Conseil eza bo ba chasse bozo pesa biso. Bokotika biso ba chasse mtu mois poubelle evandi ba solo maladi. Siko ba chasse oyo ekopola biso na kati na so ko pesa ba de une semaine boleki bozui. Soki une semaine eleki bozo joate tokokebwa sa batu mususu. Kwa eza lokwa next boche biso mutambu boko kisa pe projet ngo ko kisama. So ko kisami te tokobaye bino. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yamonda Ekolo, magazine d'actualité, bon petit sur sachet, tout ça bon soto, tout ça tout d'atonda, et robot tabankosu, ceux qui bozongité, tout gangue la bino, tout finga bino, tout bamabe pour la bino, président. T'as la responsabilité aux autres, t'as la responsabilité d'abord niveau, la grandeur de la responsabilité aux autres. On a joué bango très bien. Beaucoup de temps, maman, maman, et ça m'a kabou, et salema. Ba ONG ya ebele ba asbel ya ebele ba fondation ya ebele boya kaka boloko la mbizo loka mayebo loblo bobulunga li bokena bino botike bomba responsabilité réponse ni lopesa maman wana. Bon, réponse européenne maman wana, j'espère qu'il a raison parce que ba marambo et salami trop. Ba makambo et salami trop ba moni yango petro. Alors, tant ba moni yango trop tant bino si boyeli yango, ba on se référer kana o ba mona yango. Alors, siko biso faut ça le loko moko boy parce que to corriger ba o ba yaka liboso na biso ba o ba likaka liboso na biso. Voilà pourquoi moi na lobby bien que non to zoka te poto pesa ba chasser to tika yango epola. Donc biso moko c'est l'organisation biso to tie to kabol ba chasser peut-être lundi, samedi, chaque samedi batu bazali o bazo ya ko récupérer yango po ba kende ko boaka yango. Tant bazo récupérer bazo peso chasser mususu. Parce que na minute oyo selon ba moyen na biso toujours na moyen te ko somba ba plastique wana ni poto tchala ba porte par porte selon ma coquille na biso otoza na yango to so million ba chasser soki pe ma coquille monani ndeshiko to koluka ni to sala de peur que to longola chasser donc au moins pose des questions na ngozo na question na songa baki musa bozo les amis musa mu munene c'est réellement qui va accompagner bino. OK. Et c'est aussi collaboration quelque part là que est-ce que vous n'êtes pas en train de collaborer bien de chercher d'autres collaborateurs pour que vous réussissiez la mission parce que la mission ça l'engo bien mais c'est il faut collaborer parce que pour que vous avez moyen. Oui, et donc c'est un biso moto kokate parce que fille de Kinshasa dans munene.
en réalité tokoka te donc yo senga fo ba soutien bazala ba meka ko chabiso maboko de père que vision auto ça pour l'assainissement ya ville Kinshasa c'est kende liboso voilà pourquoi tozo senga kaka na général Kasongo Kabwidi toza na sima na yo toke de gauche à droite toza na sima to lingite charge ba confier pas président de la République lobe comme elle que non au travail qui bien te biso za approche que non na bato baye ba bâtisseur o baye na biso auto za awa to sangane nyo fait la force to réussir ville de Kinshasa voilà pourquoi toujours senga pe na général Kasongo ayoka biso amona biso atika biso te. Très bien. Alors tout le monde a dit comment est-ce qu'avec le gouverneur ba l'école ba s'associer mina ba ASBL ba s'associer même la église même la église pour le quoi c'est là quoi c'est qui tient ba réussir dans au kakate est-ce que pourquoi ba non se focaliser dans bité que malgré qui ça parce que qui ça munene obité que non là c'est focaliser même à la commune moko na lokala réussir dans ko ba non ta que non ngai fondation to ba na commune telle pour démontrer lumière dans que bo réussir pour que permettre pour élargir après. OK, c'est bien. Vite qui c'est ça munene qui les a munene ko mela biso par rapport à ba moyen les vision ezaka commune moko to district moko te vision za ville non sur Kinshasa par la ville de Kinshasa to simba yango na assainissement mais lokola moyen ezate précisément to zana na changu yango to bandi nanu na imbanse ke route mokali très bien donc sous ça na route mokali to mona fulu moko te nazana posa fondation qui foufou manoa na évider tous les foules o eza même na fin fois ki mbanteke eza même na fin fois to kende to mona yango c'est tout un pays hein oui voilà siko eloko ko sala ke poto ko na fin fois to ke kolongola fulu wana eza ka banje o tozolela parce que soko tamboli fulu eza par-ci par là baki parango te nazo so exemple mo avant te nazo kine na aéroport awa na Badara tout près à l'aéroport. Papa, foulou, tala maman na foulou. Na qui passe. Mais là, on est l'aéroport, non? Oh, bah, qu'on dit, bah, je ya. Non, et ça, la reine. Na lobby, boy. Na commune, na bisa kimbanteka. Bah, foulou, les awanate. Beaucoup mais ça coûte rabi marate. Na tout non? À côté rabi marate, mon raté. Au moins, ils sont qui va payer sur responsabilité. Va payer sur responsabilité pour la veste. Ok, faire dans le bureau. Ok, on a beaucoup de faut qu'on t'en musala. Tout ça, t'es pour ton côté. Tout quand on a beaucoup de biso. Parce que t'es. Mais il n'est pas un magicien. Au moins, peut-être si la fondation, c'est les très beaucoup pour bien gagner. Tel, c'est voilà. Nous sommes partis de tel coin, nous avons vu ça. Mais nous voulons maintenant que beaucoup de tout travail en collaboration. Tel apport, on a biso. Yango. Oui, et ça bien. Tokomona ye très bien to mona faut to mona ye parce que yende mo contact mbanseki bon ils sont obligés faire ça to mona ye mais to solo boy o moni bavango ya kaka ne mama uchukoli sabiso awa ba mpepa ngo yaka e ye boye na mupepe e mmadu lo feni olemi to kolemba pona nini pona bato ba likolo na biso lorsque soutien zate. Mais d'abord, il y a une fondation, je crois, se préparer de tuer ma batterie dans la charge. Papa, Makamuna, son moni, oh, tout, oh, mon image, oh, ils ont une humiliation, son catali, humiliation, humiliation à ma case. Ah, mais si quoi, ce succès a été humiliation, mais ça a eu. D'où d'abord, il faut avoir autre objectif, l'action, ça dit que ça, là, autant, est-ce réellement se préparer à conséquence, on a dit que Keba, qui chasse comme là, yo. Voilà pourquoi, dans le Baboé, donc, to salaki nyonso, to kangi nyonso. Voilà. De père que, l'obito zindati. Très bien. L'obito zindate. Mais là, mais là, Yannick Kaloso, en qualité de secrétaire général, vous gérez fondation au quotidien. Ma stratégie est de préparer pour que la fondation a réussi l'opération même maintenant à Kimbase qui a pas. Donc, tout ça, on a un bureau d'études. Toujours un bureau d'études, il va travailler. Ça, là, va travailler. Il fallait pas y aller à la plateau pour ça, comme ça grippé. Voilà. Mais t'as vu l'encore. Et ça, tout solo là. Bon, les autres, quand ils balent, ils sont mis à Zamba, Bamboka. Bon, il y a des personnes. Qui s'est commandé ça là, c'est. Libérer la mission à moi, bientôt, on va s'appeler numéro fondation pour que vous mettez à Mango. Ben, partout, bon, on a besoin de aller, ben, à Makota. Na Géma, le combat. Moi, on va continuer dans le. Non, tu dois travailler. Ça, j'étais bien sur Saline à plateau. Exactement. Bon. Bisso, tu as un bureau d'études. Ils ont une fondation, ils ont bien structuré. Donc, tu as un département par département. Direction technique, Bazali. Direction Boy Bazali. Secrétaire général Zali. Oui, secrétaire général Zali. Voilà.
Donc tous on a précaution il y a makambo belé tous déjà pour na makambo to lemba te pe la laté. Donc tous on a précaution nyonso donc tout vraiment monter à marche. Oui mais que yo za mona kimbaseki. Na rappeler yo siko. Ouais. Là comme ça tout le temps mona comité na rappeler on a yebi bien za mona kimbaseki. Échec na réussite et dépendre ensemble de la fondation. Mais yo ne réussite ezali ba ko mettre bino maboko. So échec yali ba ko ulu la bino. Est-ce que vous allez ko ndima ko asime kilo wana. Taba na kimbaseki na caméra wana. Bon, et belé bana kimbaseki ba yebinga très bien mais c'est Mokali négligé na lo tellement trop. Si ko nenge Mokali la négligé wala kimbaseki particulier en général et la négligé tout le moteur na biso nyonso marche. Pour nous faire la marambo, peut-être qu'on l'embatter, on continue toujours comme ça parce que tous en a soni mon côté. Mais sur bala kimbase ke wana, la qualité de secrétaire général, au bazar bandeko na yo, ba maman na yo, ba papa na yo, appelle nous conseil pas la on peut conseiller qu'on peut ça pour qu'il réciter ça parce que ba la récite ou le chef ne dépend pas d'un individu mais dépend de tous. Appelle le conseil qu'on peut ça pas la bango. Oh non, on peut s'appeler pas bandeko na toi kimbase ke biso to yena makambo. Tolingi te to travailler biso moko bandeko bamoni baza intéressé pour na to tia maboko pour to ke na likambo tina suka awi ko ya ko contacter biso to monani peut-être na ba idée musu baza nango ba meki ko baxela biso parce que likambo yo faille monter tika la rosa. Voilà, ezali bongo mwana mboka Yannick Kaloso azali secrétaire général ya fondation Manwana Kifufu to beta masolo que pense la fondation Manwana pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Alors il sait réellement que bana Kinshasa partout bozali bo fungana maboko bo yamba bango ba koyana kata ba commune na bino ba koyana kata ba quartier na bino ba koyana kata ba avenue na ba rue na bino pour que ba luka ensemble na bino bo luka neni boko luka to changer image ya ville na Kinshasa et la ta robe ya sika à travers apport na bango ba nango to yebi que ba difficulté zali partout mais du moins ba baké pour to réussir d'abord c'est la tête. C'est la tête parce que mutu ko ko zala wana ce qui mutu ezalité et kotambwisama te dufu mutu mazana abtia contact a démarrer et tambwisama te bi ke ba aize belo mutu ko tambola sans chauffeur mais di moza quelque part mutu mobe a toucher ngo pe tambola. Donc fondation Manwana ba basé ba sibi pe fogo là dans cadre assainissement le te bi ke ba responsabilité chef d'état principal mon mboka général Kasongo Kabui qui j'espère aux services nationaux et c'est assaillé moko c'est aussi accompagner dans ba structure et la carte ya ville qui c'est ça pour que tout luka ensemble to réussir environnement so ezamala est-ce que pas conseiller azali boko mon mboka Henri Sonika Kitoko mon mboka conseiller te bi ke oyo Kinois surtout en particulier à boya kanyo surtout boy ko na makalisi moko boy makondima te po ba mona ya trop ya mabe ba mona ya trop ya lokuta la qualité no comme conseiller te bi ke ba injure kozala e ko lembisa be ba ndi ko monter ma président ba quand tu vas finir biso to lemba mais yo autant qu'on se préparer ndenge ni pour que réussite ezala kata opération obozana ngo. Bon pour la réussite na biso les amala ka toujours to bunda tozana bandeko o to soa na bango toza pena bandeko o tozo beta porte à porte o to kuta na bango to soa na bango to lendisa bango toujours ba bita mbele betami ndindo to fosa nini faut telema et donc il faut c'est la kaka loka bokonza beti mbela kuna likolo ke général faut asa musala yo posa maboko no kangi non ba bi faut bongsa po bando bongsa et pas musu faut ba no pa na romoko ndepso to bandi pena mabele na biso to su bapa ou to zui mokonza te moyen et Angers de to sento koti pe na kata musala ndi pour musala sani biso mona mais to ati ba oza décider biso mo to za na kati wana to zo bunda po na magamono so eke ndi boso ba beaucoup tabela ba obstacle belé dans zela oui obstacle ça est trop dans zela tout cela alors ba stratégie nous a créé pour que président azala de suite ba obstacle mais aza toujours motivé à ko luka kebo surpasser et kebo réussir. Bon to sengi président aza toujours na confiance na biso to ana pembeli na ye biso to sa musala aza na confiance na biso makambo nyonso to oyo eleka malamu po toza wana tozobunda mpona makambo yango et pour cette population conseil aussi pour la population conseil on a kopesa population eza kaka atala nanu atala kaka teke fo azela l'état aya asimba fimbo be asimba eloko moko boye po apusa ye asala musala bongisa environnement na ye. Donc tout les capables de faire conseil yo moko nanu tata yo moko mama yo mutu o sokola bilamba bwaka mai na kata lupango na yo sala pour perdre bwaka mai ko bwaka mai na nzela te ko so bwaka mai na nzela yango nzela esa nini ezobeba
bato bayoboka bafulu na barabara botika nanu koboka bafulu toyeli bino système ya chasser boyede mpe biso 1500 eza nango eloko te eza moyenne 0 okotya 1500 fulu na oyo otie na kati kuna biso toyeli tosalini torécupérons toke tobwaki donc conseil topesa bango kaka yango wana bosasire na biso bozala na biso botya biso mpe maboko bajeune oyo bavai na ndako oyo baosala eloko te botya biso mpe na mosika te pusana fondation eza na posa na bino pusana bakopesa oyo esika oyo osengeli osala mosala na yo mpo makambo nyonso ete malamu. Très bien. Voilà, directement les président, la dernière suggestion, il y a autour de Bahawa. Mais le côté MEDEF, comment est-ce que vous avez organisé pour que la MEDEF permettre que vous réussissez, monsieur, parce que vous avez un bazar bateau. Vous avez la fondation, la stratégie pour que vous ayez un rappel, ok, ça quelque part, vous allez vivre dans la salle là-bas. Merci Mbonda. Nakolo baboye. Ça va roboter hein. Jamais au reconcile ça bateau musala moko et na simanango senga bango merci. Sont des responsables. Donc batiki ba occupation na bango ba yé. Cela veut dire bazo ko mériter quelque chose parce que mutoki na bango leto bima. Na sur sur mon image to côté na musala. Donc nyonso wana eza mabongiso zo ba que non tout en tour nanga na za ba responsable. Donc faut na s'organiser comment ndenge pe na kosani. Nakoki ko zana bango les pères ke ba imate. Déjà peu près combien ba bilenge bono za la bango ba ko sunga yo. La récite émission déjà combien vous allez bon non je suis au bureau nous avons un effectif à 8 personnes pardon à 7 personnes il y a 7 personnes alors bateau va travailler dans là 140 personnes très bien 140 donc on a toujours géré bango dans bureau nanga il y a 7 personnes bateau va travailler baza 140 personnes 140 bazalika baza pour na effectif il y a bateau basé à Kati, il y a fondation pour travailler au bas déployer la ville à Kinshasa où il y aura encore ajoute par rapport à la commune. Non, et qu'on a ajoute par rapport à la commune. Oh non, tous gens na bango ah tous gens nous par rapport à Kimbante Kenan. Mutu mokali. Alors tant ou toujours que évoluer to comme toujours côté na district mususu na ba commune mususu batu baroya parce que tous gens na posa batu. Mon le lobby tant batu baroya ils ont c'est un peu retourne à bango fait ça ni ezala. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc namuke onzamba do pesa biso toujours kanisa pe na bango. Très bien. Les kanisa ça que non tous allons précéder tout travailler pour mboka. Très bien. Et bosso tout travailler pour mboka. Tout a no intérêt ya mielo ete za liboso. Mais tous allons na souci ya mboka na biso. Na kotala lelo oyo tant que de contrôle ba ali kamo peut me faire le ballon que non le général Kassongo va passer ma responsabilité va passer ma responsabilité chef de l'état mais a passer aussi bateau pour te dire ba bandero ba comme bâtisseur pa passer na misolo pour que arrêter na opération là c'est comme maman ali kamo zali pas na yo yo ba passer bateau mais yo mo bimisi mais des vrais na yo faut foutre bateau surtout là yo ta la caméra voilà là yo ta la organisation où il y a la soutien pas ya bateau peut profiter de sa numéro de téléphone pour qu'il va contacter de manière que pour réussir l'opération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Na charge au Bapesi, le général Kassongo Kabouid, Ndebiso, Fondation Manoa na totelemi na sima ya général Osani. To taye maboko. 6000 baptiseurs au Baye, na ville à Kinshasa. Baza P bamuke voilà pourquoi le kola ba ko ville Kinshasa nyoso te fondation Manoa na PCN et ye kotia appui na kati ya makanisi ya général Kassongo Kabwiki nde nazo lancer appel nanga na général Kassongo Kabwiki oyo azali mwana ya mboka naza na posa ya lisungi et pas ya général Kassongo po musala o eza munene eza vraiment tellement munene. Assainissement est vilité. Assainissement dans boulevard Lumumba te. Assainissement même na ba fin fond. Tu peux poto tout comme matin na ba fin fond et c'est ngabi so faut ba possibilité. Bateau ba travailler, faut to fouta bango. Donc toujours lancer appel à général Kassongo à mekape kotala na nubiso. Fondation Manoa na kifufu na idée auto jui ya kozana simane ya kochai maboko. Associé biso. Apesa biso maboko. Avec tout réussir mission yango na ye longo. Avec contact et numéro on peut profiter aussi pour que bandeko oui, pas besoin na yo.
numéro nanga ezali pour contacter biso fondation Manouana Kifuza 082 73 51 673. Répétez 080 voilà 082 73 51 673. Wana mutu nyonso o azana posa contacter fondation Manouana Kifufu soka bengi na numéro wana akozwa biso ba ope bazana posa ko aider fondation Manouana Kifufu ba benga kaka na numéro wana nde ba kozwa biso parce que tozana posa ya ba aide ou ta par-ci par-là pour na kosunga vraiment kokota la musala totala ndenge nini vie de Kinshasa après et ko réussir. Voilà. Et d'ailleurs à mon avis je crois que le numéro je crois aussi fondation Manouana et ça aussi ko aider pe bande ko ba so pe misala parce que muta zaki na musala tu as ko vendre ndako ba PC Congo ba PC pa ou ba PC Combo la fin du mois retrouver quelque chose c'est déjà aussi avantageux ça ko sunga suma mboka fait série de chino mo la cadre la copé ça ba emploi et pas ba congolais d'où so yebi réellement ko ça peut si mutu misolo yebi réellement ko ça ba organisation ko assister bango c'est bon c'est bien bon aussi ko sangana pour que boluka to luka ensemble à to réussir à ko assainir ville qui ça et la propre dernier mot alors moi mboka secrétaire général Yannick Kaloso n'arrive pas nous juste aussi dernier mot. Alors, on a la caméra, message particulièrement là-bas de quoi Kimba, c'est que tu mets Kimba Villois. Kimba, c'est quoi? Kimba, c'est quoi? Kimba, c'est quoi? Message de regroupé, ça va en rapport en Italie, présence de la fondation, maintenant, la carte, c'est ma belle là-bas. Bon, message de regroupé, ça va en Bati Kabiso Morote, Baya Bapoussana, tout travailler longo pour notre réussir mission. Donc, j'ai le mot et le bas, son excellence Estine Bamba. Alors bango trop ko sala mouvement ya malamu faut lui ko sala progrès pour nous évoluer bien oza mouvement té oza ndé pour na progrès total la lobby. Très bien. Voilà, j'en profite aussi de cette belle occasion ya ko pesa ba salutation spéciale et par le président Ansino Kabamba les samouraïs du changement papa Changu Elongona maman Calvini Onyumbe Maman Kimbaseke, voilà mon papa si mon papa oui mon papa fondation Manouana bo sangana na bango bo ya beaucoup tale logo pour que Toluka to me Kimbaseke et que les bosso de l'autre côté maintenant directement moi mboka Henri Sonic Kitoko un dernier mot pour que tu aussi ça édition na bino. Ouais, dernier mot zali kaka to bengi tout ça l'appel na bande konyo surtout. Batia volume. Na bande konyo surtout ya Changu position ya route Mokali bota absu musikate bota absu tondere bota absu ndere pour battre musu bazara ba la pour simba te ba la pour esimba te tellement bango basala mambo esimba te bana pour ça pe bino pe simba te donc tout ça l'appelle boya pour approcher biso to sangana to meko tombolo loko eke liboso poso loko eke liboso eza pe kaka ezaka lokumu ya yo ya ngai ya biso no zo pe lokumu ya Congo. Merci. Voilà présent aux charge aussi bikisha ça et qui m'a séqué dans une décharge. Une combi kilo qui m'a séqué dans l'Italie assainissement. C'est comme un bouquet. Avec le kadi kanda. Comment le kadi wakanda mon kilo l'équipe m'a cassé. Comme le kadi est dans le globe terrestre. Moi, on a un fauteuil dans ma pharmacie avec le globe terrestre. Kilo, on a kilo. Le journal Lélo d'abord, on a kilo. Parce qu'à bientôt, à toi, on a tout défendu avec l'écran. Par rapport à ce qu'il y a chargé là, kilo les qui m'a cassé tout au tenir facilement. Te à te quoi ça kilo. Nzamba osunga biso. Bitumba mo lukaki. To lukaki on parce que to lingi mboka na biso. Ba bande. Bitumba yo bunda ologa bitumba. Avec Dieu. To longa bitumbo. Voilà, merci à qui la caméra là. Votre dernier mot message particulièrement la bana qui m'a série pour que Baluka ba accompagner d'abord la carte commune on a payé dans ba de tout partout dans l'émission message dans ce que vous avez pour que tout boucler complètement cette émission. Voilà, message nanga ya sukeza pour na bana na soya ki mbanse ke zake botala likambu na musika te na bozo mona kaka boye mais bo pousa na raté. Donc toujours na posa mutu nyonso oyo a yoki appelle na biso à s'approcher et pas na biso aya ko s'adhérer porte za ko funga mapona mutu nyonso. Porte za funga mapona mutu nyonso tout aya. To pesi numéro ba benga pe ba o bazana posa ba sunga biso ba benga pona ko aider biso po musala ekende liboso. Et pona ko suki c'est ça que non na ngina loba pona ba baptiser o baye. Azo benda peuple congolais matoyi. Baza ba militaire te. Baye ko boma biso te baye pe na fimbu te po ba beta biso mais baye po to sala bango musa musala to linga bango to zana bango na même esprit na même sentiment pour Congo kende liboso. Moi question moi souka pour te clôturer na Kimbasé que je crois ou bien la carte ville qui ça partout aux ala beaucoup de politiciens bazalo baluka ko s'approprier la ba activité
na habité vous avez ambition politique yo d'abord on a sima fondation ou bien au staka pour aider Congo te nazo sala pour na ko aider Congo alors ba acteur politique les autres sont ba pousser de pays là yo ba beaucoup pour ba aussi bango wana pour le moment na yebi na noté oui koya ba koki koya soki ba yende na micho to kotala qu'est-ce qu'il faut faire voilà mais pour le moment tozana no wana pour na ko aider na nous mboka na biso voilà Kinshasa eza munene Kimbaseke eza munene ye moko le président maintenant na kifufu mo akokate boya kuchaye poa ozala misolo ozala église ba pasteur aussi na église aussi autre est-ce qu'il y a aussi papa église aussi que bango pe bazala kata mabele na yo oui même et surtout les pasteurs et surtout les voilà pourquoi toucher na point et surtout les pasteurs ba pasteur bazala misikate to poussa na longo au soulever un sur le romoro au moins une réunion dans la salle ça y a ba chef de quartier y compris ma pasteur d'église nyonche faut bazala très bien bazala aussi la première voilà l'église comment est-ce que voilà appelle l'angeza que non kwa nyonso ya kimbante que ofu les ali numéro na psezo le kababenga voilà fondation maintenant na numéro bango voilà plus 243 82 73 51 673 benga bango Président Koyamba numéro là topé moko ya fondation Koyamba mais ce qui est important c'est que Kimbaseke et kokoma bopeto kaka na bana ya Kimbaseke d'abord moi la Kimbaseke les gars et sika ozali cause la complexité yo la liberté on la gombe kuna be full solo moi ça capable de transformer Kimbaseke mutata la gombe la mise à la pe Kimbaseke on est capable de remonter ndako oyo mona ya muke wana yo comme ça kitoko koleka na beauté koleka même villa o lula ka libanda à partir kolinga bolingo na yo Kindoki ebandaka la bosoto Kindoki ebandaka la mutema mabe oza fulu na yo oza ba papeti ya mwana saki bosoto to baka na balabala oza de ndoki ya liboso ko yinaki ya koboma Kimbaseke to changer ba comportement et bela ko le bezali maintenant et trahir biso je crois très bien to rebeta ma solo la fondation o la bikolo zali ko pour que bon découvrir si les terrains ba kambi bazali ko mener mais moi à l'edewa nous monda ekolo to ko accompagner ba peut to ba ko faire te biki zabe alola après ça va m'aider à casper la réussite pour que ba réussir la opération au bazali bazali en merci dans mon mboka yani Kaloso merci la de konanga conseiller mon mboka Henri et merci beaucoup la président merci beaucoup je crois que les dernières fois tu yambo sous prochainement pour que tu mettes ta masolo ya fondation OK voilà merci na Ingrid Mateta merci na Wilfried Sama merci dans mon mboka voilà de konanga Pangi Rachidi hein pourquoi pas la Benjamin Kilunga. Nous sommes arrivés au terme de cette belle et grande émission par excellence à Monde Écolo. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne de Monde Écolo officiel et en plus, vous partagez ma vidéo partout. Ma problème, vous allez vous assister pour que vous ayez vraiment ma promotion. Je vous retrouve prochainement dans l'édition de jusqu'à là, restez branchés sur les restes du programme. Yambonda Écolo, magazine d'actualité. On se retrouve prochainement. Bye.